faut battre le code kuna exactement manike ozoya kobenga nga o grimacer nga na téléphone ya soka mipende ba mipende c'est yo ça mara manike na mipende na Yvette na Fivette Mayamba fia nduta fia oyo abomonaka mipende na bank ya lata jipa mukuse yo nazano ka abonné miso ka bonga na ka aboti esila sir batuke ezali bana solo et en plus Karine ayaki na zemi ayaki début ya zemi na ye dans le sens wana n'est tellement la fille parce que la fille oyo abaki ko douter na mama Karine na balité c'était maniqué ezalaki Yvette Mayamba na Yvette Kalombo moninga na idola Karine na Pauline na kisita na ye na zozo na ye na nyonso j'accepte na lingake na lelai na ko kufa je l'aime tellement que na ko kufa Karine jour à bala où est-ce qu'ils sont ba bonné na régla donc vraiment la fille pour là na lo baneti ni dans les camona hote ça délire à YouTube et ça YouTube to benga ngo et ça clash ou base donc voilà on a la salle on a sens wana parce que Nazad de la Chine de Karine Mukonzi nayaki pour na ko défendre Karine Mukonzi mais oh et comme il lelo donc et ça pas si famille n'a de souffrir. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mbote na bandeko balandi ya émission Le Code de bonne conduite bino baye bozwa kalibaku ya kolanda émission tous les jours et pas ya Sarato la télévision et puis na ngambu ya Top Media télévision boye imalamu na émission na biso oyo mosala e bengi biso lisusu encore une fois tout luka moyen to ya kolukela bino les informations actualité makambo o ezoleka tout autour ya bandeko na biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse voilà pourquoi to longwe depuis ngambu ya lemba limete to ye lelo bongo na ngambu ya ngaliema une façon ya koya kosala musala na biso eloko nini ememi biso awa nakanisi depuis pas mal de temps barimere banaki koleka éléphant de la presse azali na maladie oyo babenga kango nakanisi kombo nango yemoko akoluka kopesa ngo bato ebele bandimaki te lobby yemoko à se permettre pour aller canal live et pas ya Sarato la télévision bisika boni pe bozo landa émission oyo ekoki pe kaka te bato bazo continuer kaka kocha ba doute bazo continuer kaka kocha ba tembe balubeza ba buzz ndenge bato ya internet ba mesana ndenge bato ya internet ba mesana ko kino sala makamna bango voilà pourquoi elle nous a invités aujourd'hui pour Aluka Moya sa la apparition nae Aluka Moya solola a expliqué exactement qu'est-ce qui s'est passé et nini oezali à la base ya maladie nae nini oyo et sali telelo à se retrouver na baita oyo azanango voilà derrière la caméra j'ai mon réalisateur qui s'appelle Bon Delive oyo amesana ko sala biso musala kitoko awa yazana sima caméra wana azo maniola ba image soki to lo langage moko au fongoli pour que bandeko ba mona que réellement je suis avec concert nanga ndeko nanga moi si otoye kotala awa mais na ko mona pena na état ya malamu te je loue l'Éternel parce que na moni amati afandi na kiti lorsque nous sommes arrivés ici azaki na tapis mais to koluka moyo to pese maloba Bon Delive ce qui to lo langage moko au fongoli déjà caméra pour que to pese maloba mbote mbote na internet na sombote na ba diaspora tout bolanda na mingi na abonné ya Sarato la télévision Top Media télévision merci na nzambe ya prophète Konde Paul Dominique ozo batelanga tina ngwa yo mo ebetani ya kokutelanga donc voilà merci na yo merci na Sarato la voilà éléphant de la presse nakani sito koluka meto kende tout doucement mais topé sabatu makambo ezali important parce que la télé ezali radio té lorsque on vient comme ça à la télé on doit se préparer et on doit avoir des éléments oyo et que certifier makambo biso tozo koloba exactement qu'est-ce qui se passe avec éléphant de la presse bon eloko ezo passer pananga ezaki nasaki émission moko Sarato la nataka robolo na lati les grands caméramen na se rappeler nanga nasaki émission moko na Paulin ozaka kosala ta filmanga ka caméramen ezaki série Karine Mukonzi balaki bato ba douter Karine balite en fait on a de la Chine okay. Ah ok
il faut bien préciser, Yozali chinoise en fait. Ouais, Voilà. chinoise. Ok. Donc on a qui vraiment éclaircir Batouké et ça liba na solo. Et en plus Karine a qui na zemi a qui début à zemi nae. Dans le sens où on est tellement la fille parce que la fille oh yabari ko douter à maman Karine la banité c'était maniqué. Et ça qui Yvette Mayamba na Yvette Kalombo. Ok. Bato na s'adresser à bango misato wana. Ok. Talobi bolata ba nini ilora mukuse nganzo tonangeza na batache te. Po batie le code kuna ezate. Manike ozoya kobenga nga o grimacer nga na téléphone. Ya soka mipende ba mipende. C'est yo ça mara manike na mipende. Ya na Yvette, na Yvette Mayamba fi nduta fi oyo abomolaka mipende na ba. Ya lata ji pa mukuse. Yo nazano ka abonné miso ka abonga na ka aboti esila. Tina suka. La télé kwa mukuse le kwa fille normal. Waka na ba. Abana fille nga banda septembre 6 janvier na ki ba yo te. On a dansé ya tata mo tanga Virginie Dotibuka ça danser ça BCBG. Ya jibe waka na ba poto ya aller comme retour. Na wenye tu ba chouchou na mabelo. Ba shida mukelenge. So yo te mona ni na photo bima déjà. Ya photo wana almaka figurante parce que na RTL 7 ans de leader na Kofi Olomide. Aza ba petit o bazora bango bina okomata na podium te. Yesa ka bongo. Oh tiens ça biso abine pas Kofi na bina neka ya ba émission là. Aza elo côté. Fivette. Pour on est que on doucement. Pour non ba mbango ba boyo ka. OK. Allez malembe. Na ba na manike de John. Il va ne faire sérieux na ceinture. Koza na malembe. O ningi OK no bien. Yo na manike lo ni bo we. Po akena Karine Mabe. Karine aza le roi mwana manike a mukolo. Manike aza mwasi ya vele so chokoro babia. O akufa tika pe alaki deuxième femme. Elo manike zo kufela ndenge ngona bo tangati. Oh, kota manike te fo botaka ka babia. Babia kasi ye, o kasi ye bimaka. Wani ko la musaba wani na mama. Bimaka na YouTube na babia. Oh, babia tanga tika kinga. Oh, mais faut de lo bango. Nga sola na mwana manike. Je l'otaka dima. Mais jamais manike a kolinga ke mwana ne mo baboti balakele manike ba bébé Karine robota te. Akobala te o batile ba vidéo ya Karine pour publier Karine par rapport à ma mbotali so ndene. Manike concentré bombe na yo. Manike concentré ten na yo, concentré mupende. Mon on leki koko na yo. Oko sa dit koko na nga kufi ozi ba code we kitoko. Ce qu'on licone en héros, avant répondre nga. Et pas espérer la lion. Camarade Mamoulou ba ndumba ya lemba super. Mamoulou ba na espérer la lion. O ça pas avec le kamba kirikou. Hein? Pour ça ba bon ça nga bien yo, Shelton. Nabini. Nabini. Makambo. Avant de tanga combat. Na batir makambo. Oh. Yo banga bango. Tena so banga mutu te na lele pa mutu te yo lo banga. Wa biloko. Te moninga. Hein? Na ya YouTube liboso na bino. SP Manike. Mamouluba. Avant bo kana bol la Karine bo niveau te. Taka bo niveau te. So héros yo boye na fa bina boye fi a sans tâche boye. Fi a na virginité, fi a soin boye. Je viens ici de parler de Manike. Oui, je pense ça parce que Manike est comme débordé. Si Kafia Karine Kinya, Karine a zappé, na Oya n'a parlé Karine, si t'as na Kini Ngamo na mona. Tu viens demander les habits chez Karine, Ngamo témoin. Et alors, mais tu sais Karine Kinya, hein? Karine a oublié à Olimbi, c'est ma belle belle. Je connais vraiment comment Alim Manike. Donc c'est la famille apostée, c'est la famille. Non, Karine a lobby on dirait Manike. Ayeba makambo te ayeba position manike te mo manike ko misaka ye mo babando finga ye Karine na posa te ba kumise bo ada leader moninga na idola Karine na Pauline na kisita na ye na zozo na ye na nyonso j'accepte na linga ke na lela na ko kufa je l'aime tellement que na ko kufa Karine jour a bala où est-ce qu'ils sont ba boni na régla na régla utambe pona nini moi je suis kitinga baya nga tu oh maman ya ko tu ozolela nini okufa linga bi esengol to kuf ne to kufa te mais
Karine Mokonzi na ba oya YouTube wala ngabe soyo so ngabi ma niveau ba finga nga mwa musala Karine ba finga nga mama munene boy akelo lobela Karine yo mama munene boy o vona ka komba Karine on entre dans chez Karine Mokonzi na so ba côte chez Karine Mokonzi na vivre benda on e frère lerna e na futa ngona komba Karine Mokonzi e fondi mabato c'est ça muto ça le bola mo mais oui Vivette Mayamba Mutayana yo po okutana Vivette totikina manike Mutayana yo po yo oso na Karine c'est Joël Show moni ba Joël Show be musupe bo sana vie Karine na boya na fi yango ba nduta boy fi yango ba tache boy fi yango so longi maquillage ba na ati je ngo so na yete Joël ka OK Karine c'est la famille Joël a que Eden Afrique du Sud, Joël Show. Atika nani Vivette teke o chante nani chroniqueuse. Atika yenani. Baba yaki ko yame que soi-disant danseuse. Ya quartier là. J'ai la bina éléphant na biso eleke la nganda ko mo finga batu bon eleke na. So li ko nango. Tango yaka ko finga. O finga ngano ndetini po batika eske mo finga ta munene elongma be munene ya ne elongma be na ngayo kutu banda na yebayo. Ozolaka na studio te me akoma na ndako mutazwela yango po garçon mo azaka na Londres ndumba mbala na ndumba pe azana mwasi na Londres donc notanga kongo na ete chroniqueuse misala bino balinga kako lo bala batu luka moni ndeko za na babuchu na ba matonge Vivette o aba bakena ko pasodo ka po babomela ko mwinda kolisa bolingo Kolisa bolingo. Akaba ye passer bolingo basala nini? Ba meye mwinda. Malafi ya woma mwinda. Ana nduta ya noir ekata ebolingo. Mondenga na boy. Kamemeni soka ko cameraman. So ça jaloux na mipende ba tutoni. Soka ngo arme. Oyo Soka ngo oza ba minduki obetela ba tusu ba jaloux. Merci. Tonga na biso likolo. Boni boyko, boyka Karine, dans les Karine est un Nokia. Mais boba Nokia. Manike, Karine a un niveau na hôtel. Mudu ko amena ko na YouTube ofinga ikisinjo. Okisinjo aller koko na yo. Yum de lobango. Mais elle là. Éléphant. Ozo attaquer bato belé awa. Na ko attaquer tout le monde. Oh tout alors beli comme Karine na je viens ici pour parler de ça. Na ko bela mudu nyonso. Muni sera to na ndafa du genre que ce qui mutu singa na le ko na clasher na sara na chaîne na yo ça c'est danango pour oza business alu kambongo na ye basa ba comprendre que oza cop na etola nyama tola na vibe tola mais tola ça te wana mutu langa cop oza cop so ozo ngana ça est normal le non solo bango pembe par rapport ni battre Karine na 5000 fois à Kenya Karine na bali fois à Kenya. Bon comprendre oh et puis attends la Karine le poko na nini kasi to mona ki vidéo non bazo solo là yo maman et puis so na bande ko tsobo la na température na c'est na tikelo solo ba so ina blingi na avancer j'espère que scandale les a bon le ba na tiki vas-y moi je OK ne nazo yo kayo nanu ya liboso likambo vidéo na zo le ba le boko wana et puis aboyi penza alongoli loboko Europe na papa efinda azana asokoli mai na e alati conveste nini manto nenda jake kitoko bongo na salsa sababu na kitoko bongo tanga sokola mai ayebeke akewa ake product so aina product pour moi sango alongoli sur le boko moi nga simbe alongoli sur le boko ezan sens c'est des mensonges manike luka singali oke mila ya moni ero sundi kuna mokoso na yo déjà ye moni mokoso la sinkini na banda sikili kuna kozo na komela nini drogue et ça est héros chocho li ça est héros chocho li héros ça est kendere oui bien ba place on sait mais oui oh mais ngana mutu na sala benso na banda na tamona kitambo ne grandir mo ba dora ba ken piana ba wa mo be ba uta kalwano ba ile kitambo so ngana natif ya kitambo donc ngana ba jini mukendi do ba natif ya kitambo so héros ils sont na héros manike si on vient Karine pour déjà benga ngoleli petit ngayo yebi na china se manike benga yo manike otino benga ngote
Manike abengi yo boso na ndenge. Yo yebinga te, yo saka na moyibi Manike, tu me connais. Vie nanga oyebinga te, mais tu me connais de vue. Na vie nanga nga vie nanga YouTubeuse moto leka Paul Balango. Na munoko mabe. Donc mon so na clasher. Donc attention moni ata yo joue to be bana yo. Oh, pour mettre un déjà. Pour te be bana biso. Ah, voici. Oh. OK, ça va là to be bana biso continuer. Jusqu'au to be bana. Jusqu'au to be bana, qu'est-ce que luka na bitambo. T'es pas comme la Vanessa Mawete. C'est Vanessa mon papa son ya munena boy. Ba so to yem ne so vine. Là tu tata wa boti na aduna ngati le so na sana mobile. Point ni bongo. L'accent mobile n'a pas n'importe qui. Moi idne nanga. Siko liko na ngo. C'est au mi bomba. Na mi bomba. Siko na ina ba na ni ona fi angusu na. Yvette Kalom. Voilà, merci. Oye pas fi angusu. Bino bosi ni même toi ba to comme fi angusu. Mais ngana yebi a comme la Karine ba Paulina. OK, ça va te boiter. Yvette azali ami ya Karine, Yvette alobi na Karine ki zemeza ya lokuta vrai ou faux? Zemeza ya solo teza ya lokuta. Il y a solo. Il y a solo. Zemi ya Karine kozana ba combien de mois? Et kozala ba mois na ebité hein. Ba mois na ebité ponga zaka na ito en fait, nga zaka ah. Mais comment on a dansé ni bongo ko ba c'est tellement que ne biso to abasi to ba c'est marqué non na botité. Et quoi ba 7 mois 6 mois. 6 mois ba blo mois bon. Voilà. Mais il fait ça à essa biso to azela to mona carré. D'après yo. Yé mona na méchant qui wana o tata na azaka nani ba dépositaire ya peine victoire. O azali peka solo. Na tout non Yvette Kalombo. Ya jalouse ya mabe. O na jalouse. Yo métisse. Obimana misa munene mboko oyo. Osane 7 ans ndako mo. Obimana na putain vélo. Karine batinda ki yo. Misa na ya kolela ya Karine. Oh mami. Mais mutu wana soka to kene boma mwinda miso tiko yoka soni. Boma mwinda miso tiko yoka soni. Oh. Aboma ne mwinda. Na tibe nga métis. Ya métis sa mobile. Lebi choc eza. Métis sa mobile ya o elo côté. Sa mobile oze elo côté, oze elo côté. Pe azoka soni di arena fita mwana na grâce temo. Moninga bali. Pe en plus azo pengle mingi komba nene. Na ba question nene. Na ba question nene. Ne touchez pas Karine. Kosi mano Karine. Moi ba voice wana so ebimi nene. Non la liso pongite. E boka mama. Nazamta munene po ni Yvette Mayama abana ko finga nga de décembre tina mars. OK. La répondre a été première émission na ko répondre à pas Sarah. OK. On a sala ki wana ndomoni. Ndomoni wana. Donc voilà. Ndomoni ay ko sela nga ba capture on a tenu la Sarah. Mona ba capture monte. Te me awa lokola wana zaki ba capture. Atoyi e pa na yo moko. Azali na posa nango afinginga. OK. Na olakisa yo akokota na Karine nga, okotisi na Karine nga. Tant on est coquille, on l'a qui au lia pas ou déjà dans mon spiritualité pas où ça déjà les boulots. Les boulots ça déjà mutu kokufa dans kokunda mutu. Donc ça veut dire au bon manga. Et c'est peut-être pas même des semaines. Donc on l'a dans des semaines on l'a ça tout attend que on lobby. Des semaines et coquille une semaine après na suis malade na muka mukusa na nzoto. Mukusa musona kwanze bimisi mai. Sona kwanze bimisi mai, sona kwanze bimisi mai na ba pota na makila. OK. Nde na kei esika basalisa valdi na kisen sukuna na mama nanga po ake ku konsola nga kisi na mama nanga to kiti na kisen sukuna basalisa valdi tambo valdi ayebi que je sali bambote nao na ke kuna basalisi nga pena ba traiter nga ba esinga PC et na YouTube donc vraiment ba traiter nga pe wana ba prière ba kola nga huile d'olive una ba traiter nga na huile d'olive. OK. Huile d'olive baisi mama atongolanga mususu apakolanga nzoto mobimba. OK. Donc ata mukuse makasi sur la parole de livre prière na yoka na kimia. Fanda na ngape. Et ça la keto e bimana biso na yoki na ngabe to bimi. Ya bitem susu bomo na nzele na longa non. Te malembe et to ke malembe. Kolongo la bilamba sikote mama. Na longa non chapeau, bomo le longi nanga, bato to ba yebinga. Azana boité donc donc Bandos va éviter les grands caméramans sur Zozoa. Donc, vous avez le nom de Komi.
omona atala donc voilà basalisi nga mpe wana esili sibitisement na ye mpe kolongwa wana tokie na mama tozongi ndako epa na nga tofana na mama tofana mama na nga lisusu boye ebandi lisusu mokusa nde toyokende place moko boye batraite nga lisusu pa mama ngo nalemba esimbaki te nde bayelakisanga soko mama oyo naa neti lelo na ngengiri nayingende no 25 bato nyonso oyo balingi oyo bana tembe baki koverifie nayingende 25 na ngengiri donc gambela cartoon donc baki koverifie nakenda kuna bacimona libulu bakundinga na kati bafandisika neti moi ebimi boye na kati ya moi bakotinga na kati na fandi toute la journée après balongoli ngai. Voilà, attendez mama toki malembe. Avant to komana nous na place il y a traitement de nini bazo ko traiter yo wana. Awa outi kotanga 3 personnes. Oyo babadaki ko douter na mariage à Karine Mokonzi. Et puis bateau payo au répondaki babadalaki misato. En passant tu as cité les noms de Maniké, Yvette, Nafivette. Mais pourquoi aujourd'hui, na maladie na yo, ozo bimsa beaucoup plus combo il y a Fivette et les deux autres comme on a bango ezo koyo kanate. Pourquoi? Parce que Maniké de John na kutana kina eju tota ko hôpital na maman. Ah petite sœur nini longi komi bonde nini mais na lobela ke pe ma bien émission. OK. Ah petite sœur nini longi pona ya baba na Jonathan Kadima Prince Babia. Donc c'est ça mes potes. Ah, ma fille, ni longi comme mère, baba ken ngam pese, maman ko boss na maman. Ah, ba na maman biso. OK. Ah, ni longi comme boy. On habite baba ken ngam pese boy. Ah, faut l'andela mon bien, les nzoto hein. Bino YouTube bino boya oh, manika seki. Il faut faire très attention na maman boko taka. Aleka na yake. Il fait kalombo, bol mo eza na suka wana. Ya verre wana. Ayako talanga. Eza ku bol na ye. Amemele nga mpose aya kotala nga Yvette Kalombo oyo o clashaki Yvette Kalombo donc aya kotala nga esinga amwana nayoki makambo kuna kompona te ndenge akoma te pa na nga OK nasuti koko bayina ndeko na ye nde nini abibi oh mami oyotala nga abi ah éléphant nga nayebi na nsima Karine donc tu es vraiment ma petite sœur OK problème nini boye mwana okomi boye Yvette Kalombo mami so ebimi na ese mami baba kali nga mpese abi bino YouTube bino boya oyo boye bakate YouTube batebele ba mosala ngona ndenga bakisi ndenga mambebele moni résultat okoti mambo etenga bien mami na yoki okusoni nde na finga yo etwabi na non laisse tomber c'est la famille derrière caméra ozaleki nanga c'est la famille donc na hôtel na yoki na passe na hôtel yo la fille en question n'attend comment on est pourquoi parce que partout dans autres tambola et mara kombo na ye. OK. Moni koto na kena église au Vadezaki na kisenso. OK. Et bien kombo na et bien na YouTube. YouTube bango batengeli nga film moko clashela ki otanga kombo na ye. Fivette. OK. Na kuna. Soki tembe ba ke koto Vadez alaki nga pe na okende kuna bayoka. OK. Po biso na liloba balobaka kombo muntu te. Prophète Konde après ce cas ben incinérer au mo comprendre mutu nini wa sala mabe. OK. Donc voilà, nous moni deuxième fois et au masusu et pas maman on a kené na lemba ka ive na ni Fivette mayamba. OK. Troisième et est-ce que pas maman on sait ça na ingende na lobi wana. OK. Ngirangir. Donc vraiment la fille pour là na lobaneti nini. Dans les kamona hote ça délire à YouTube. Et ça YouTube to bengango et ça clash ou buzz. Donc voilà, on a ça qu'on a sens parce que Nazat de la Chine de Karine Mokonzi, Nayaki pour défendre Karine Mokonzi. Mais oh il comme il les lots, donc et ça pas si famille n'a pas souffrir. Donc on a évité vraiment. Yona ndekwana mwasi exactement question o na kolukana tu na ngobongo bowele la kanini problème na bino mibale nano ezali nini po akomati na niveau ya kotindelo ba message oyo yo uti kolakisa na kanti bato ebele ba mona ki ba capture pe bo mona ba capture to koluka moyen to lekisa ngo bowele la nini bwana problème nini et puis po komati na niveau oyo komi
s'il vous plaît, gardez vos émotions. Je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait mal, mais bon. Comprenez son émotion. Comprenez son émotion. Elle souffre. Elle souffre et donc comprenez son émotion. Mais maman, s'il vous plaît, au se retenir un peu, pour répondre à la question na biso. Beaucoup il a appelé dans la fille, n'a été en fait. N'a été na YouTube, tout ça na YouTube. Bah il va être calme beaucoup, n'a été bon, bah maniqué n'a été bon, bah grâce à motomonana. Mais la fille n'a été na YouTube, n'a joué mon autre camana meilleur ma poula que je salue, monter ma coach Marcel. À question ma lunette c'est pas naïe. Donc voilà. N'a été na mon été. Dès qu'on finit un message, je ne connais pas. N'a été donc voilà. Oyebi vina été mais moto oyebi vina été ndenge nini akoko matina niveau abana komenanse yo et puis lelo ba message bando ko bima que était malade oyo za nango source ezali maman. Bon en fait ba nous ba ça la message avant la kimtia mabe. OK. Ndi bon c'est la message avant. La kimtia mabe non ebité. Ebité non nzamba konda okundelanga. Nzamba liloba zalanga donc ebelo. Actuellement ba traitement na bazo traiter yo et pas ba maman ya ba bikisaka ou bien ba maman ya banganga ou bien ka ba maman baza ba spécialiste ya ba maladie yo. Non ça ba maman ba traiter ba beaucoup. Na gagner la prière pas prophète qu'on est pour le Dominique ta moninga quand Vanessa. Mais ba net masque de VS wende ni longi. Ah masque prophète abi oui. Et là on est ba bois que le président PC. Il y a les gorodo. Ils ont pensé les gorodo ballet sango le roi masque de VS. Donc en fait après lenga le moni nzamba suni bato tout basolanga na bapel vidéo baebi vraiment elle se trouve beaucoup de gens de comme boy. Donc on se trouve gens comme boy. Il y a Blaise aebi B de PC na ebi a Willy PC ne baebi donc presque bakali même baebi. Donc voilà. Maintenant, Oyo Lelo et Komelio, tu as bien dit ici, excusez Zali, question polémique, mais n'en a besoin de peine mais comprendre. Batou Oyo Clasha qui lobby, Oyo Fingaki, Ezali ba Yvette, Ezali ba Fivette, Ezali ba Maneke. Mais Namoni quand même, Yvette a manifesté la bonne foi de quitter Epanaye, d'y venir pour aya ko assister yo, même t'amener quelque chose. Et puis aussi je vois Sarah Tola Peza motivé, il y a Koluka moins, il y a quoi apporter soutien à y. Et bongo la Chine, mami déjà azo s'organiser pour na Koluka moins, il y a quoi apporter peu mais forte naï par rapport à la situation oyo parce que yo bano bundela. Non mami non j'appelle la mamité. Non nous peut pas parce que na bomba qui en depuis kaka. Bah ça va bomba ko bimisate pour et ça sous problème ko la problème. Donc tellement à mon qui ce que mon indo qui belé là. OK. So ni ngo kufa fo bela pour na oui pour kufa lelo pour bomaka. Quand ndenge gloire langue ou te ko loba na live et bomaka. Non et oui pour matanga na motema pour na kati motema na kufa na beso mutamunene. Donc ngai mami no ba beninga te. Maman Jackie merci na message Jackie mo Jacquina. Non nous peut mami beninga te présent en se disant merci. Donc venanga à Firenze et parfum de bonne odeur merci. Donc voilà Renate il faut pour merci. Donc mon péché ici péché merci. Bon on est pas beninga donc les restes pas encore. Est-ce que Makambo Bino Bosala Kawana Yako clasher bateau et surtout. Non, la minute non, to solo là. Éléphant, s'il vous plaît. Est-ce que vous nazo condamné yote. Tika na nunga tuna question nanga te éléphant. Yo zali mo panzita sango. Ngana mo panzi sango pe lokola yo. Na une source pour nous avoir information oyo ozo subir aujourd'hui ba tu belé ba ozo subir en côté ezali lokola leçon. Si vous pouvez avoir un message oyo yo koki ko lancer pa ya bande ko na yo o bazo zwa libaku ya kolando na temps oyo na ba chaîne nyonso ba vidéo oyo ekoleka ba koki ko retenir nini wana ezali question na ngai ya liboso et yami balé nazaki na besoin na yeba. OK, c'est bon. To bani na wana.
Et là, on va retenir, dans ce on a prière, ma prière vraiment mingi belé, nzambe na bino la communauté de Sarato là, nzamba sunanga na bika, la zone ya musala, même à daso na zone ya musala, na zone ya suna baligné wana te. Au point ni ozongela baligné wana te, yango pena nde mutu pesa makambo. Non. Na ka pe YouTube, na ba ka pe ko finga te, na ba ipo ko sala ba 10 kilos nanga, ba 7 kilos nanga, na tala mape. Donc là, je suis en tinate. Et ça, c'est que nous avons mis faible. Ou soit nous avons dit que nous avons une maladie. Non. Pour aller bas qui n'a pas pu ça yo. Pour côté ça m'a belle. Pour là pas comme on a internet. Donc vraiment. Nous avons sur la baline. Donc ça normal. Nous avons invité normal. Est-ce que lorsque vous défendez Karine Mokonzi, Atinda Kabino, Ayeba Kabino, qui est réellement bateau bazo Kobunda Ponanga? Non, par là, on a une question, on a. On est à Naza besoin naïbango parce que na état onde kebiso to koluka ko profiter pour na yeba comment ça se passe parce que aujourd'hui yo ozo souffrir mutu moko azoni yo kwa mana yo nzela moko azate maman. Karine Mokonzi naïbi par rapport à Myriam Mapoula, ma copine, elle travaille chez Karine Mokonzi. Quand on a eu Grâce Temo, quand on a eu Janvier, quand on a eu Yvette Kalombo, quand on a eu Nani, oh bah qui a eu un poison. Nani, comment il est? Il y a moi c'est bien mon bad. Moi c'est à Outia Félicina. Jaël Chaud. Le style n'est pas mon tout, n'est pas mon pas Karine, tant qui était la camarade d'Anga. En plus, Karine a fait un sentiment et TV. Dans mon IP, na côté télé, tu m'as dit sur la bien. Donc Karine c'est une sœur pour moi. Donc je l'aime beaucoup. Donc voilà, Karine a bien l'habitude de quelqu'un qui fait un moto. Donc il est pour répondre à mon tout non. Et ça a qu'un de bonayo, et puis qu'un de bonayo soutenir. Et au moins tout. Voilà. Le traitement maintenant, ça évolue comment? Vous possédez la modèle? Non, maman, moi, lobby, bazo bakisa maladie. Bazo bakisa, koboa kelo maladie. Koboa kela, po azo salisa ezo zonga. Maintenant, lobby nangai, yi azo sala maile nene nyonso suka. Mais maile suka wana po bakoti na libulu. Libulu ndeni? Libulu bachimoni libulu. Na sa mabele. Na sa mabele ya mesure nanga. Na koti ti na kati bakoti batika maboko libanda. Ela. Badindi singa mutu eska likaka boy. Bakundi na mabele? Bakundi nga na mabele nanga nyonso na kati nzoto momba na kati. Traitement nango za bongo. Ba traiter nga mais maman na lobby on dirait bazo bakisaka. OK. Bazo bakisaka. Par là nga loba nga lobby. Soki akoti singa na maboko na kati. Maboko nanga. Na kati libulu. Donc mutu oyo azana sima likambo aliwana nga to na sima ya maladi nanga. Donc akokufa. Donc moi ba kotsa maboko ezate na kati. Te fa kotsa ngo ndeti so de système émission donc kende po akotsa nga ba 13h. Le fona kende na kende après jour moko na ke. Donc fa kotsa nga après nde akotsa maboko nyonso na kati nde to mona résultat. Donc voilà. Mais c'est quoi elle bazo koto na libulu wana bazo kunda pe mabele bazo koto na bilamba bazo koto na bilamba bien hein mutakala balongoli bilamba nyonso na kota mutakala. Bien que yolati bilamba mais nous avons vu ndenge nini ba parti au malade yango ndenge donc ezayo na nzoto malade ezanga na mabele awa libumu mukongo ba fesse nanga nyonso tina mipende awa bozo ben serno tete ba mon YouTube je veux pas risquer ya kotia ba partie intime. Non. Balingi preuve ti boye boza preuve. Je suis sur place. Je me permettrai pas au tomboli bilamba ba no filmer yo na se na mipende na mabele. Na fi ya soin likolo soin donc nyonso eza vraiment ya kobeba. Donc, on écoute, on a déjà, donc voilà. Donc, vous voyez, donc, il y a bien été.
moi si d'ailleurs le commis le display oui puis kaka non ils ont vraiment display donc oh tout bon moment oh cameraman zo ngo bimoni oh ils ont pas maki donc et beau tas moni ba oh mais na monde te za bambuma mbuma ya vert au mona ils ont pas maki ya ngo ti awa ba maki nango yango donc yango wana donc voilà ba effet nango ezani ezo sala na mukusa moi nafandi kimia boye mpona pakoli jus na biso ya liloba jus na biso tellement nabeke boye na tongoli yango mpe epuis na pakoli na prier ndo moni nafandi kimia boye lutu wana omoni ya molai wana nayebi te so bakopesanga mo s'il vous plaît bandeko bopesa mama lutu wana alakisa bandeko eloko azokwanza nini wana luto nde nakwanzela luto yango nde remplacer loboko na loboko parce que ezokota na kati boye kokwanza donc pesa so okwanzi etiki pota etiki pota emisi mai na makila etiki pota ka place moko donc même ntina elongi so omoni mokusa ebandi nga loboko ekoka su te ekoma pela na lutu naomi kofrote elongi yango naomoni na banoir etikali donc voilà yango ozomona donc mabele boye nyonso eza kobeba nzoto eza kobeba donc voilà befe nango yango wana mokusa eyaka na mokusa donc moyeke na banda kolela pata lupango bavoisin pena bakota bamoprilenga donc voilà c'est quoi le plus grand regret ya éléphant de la presse aujourd'hui na mosala oya kosala na YouTube? Mais vraiment, en vrai dire, si on avait pas exemple, on a côté même ceux qui n'avaient pas exemple, il y a modèle on a rien à y être. Tu vois quand baba qui est maladie, il n'a pas validé, il va dire, eh bah sali boy. Donc, même si tu vas mon blague, mais là on a témoin vivante. Donc on a vraiment donc il a vraiment regretté mon nez. J'avais ça dit 2 mois dans ça raté, famille taille là nga mo fofuta ndako bato sika na fanda awa mama na biso folia famela baleki nanga papa na biso ngande ya liboso donc ngane na sona famille donc je mona na fin déjà 2 mois puis en plus bambongo eza sous-sauté bambongo ko sali ça déjà sous-sauté pour moi nyonso esili ngai o na bomba nyonso esili donc na sona mbongo te donc bato bakosunga nga so bakosunga basunga et osala bien. Voilà, merci Bandeko Balandi ya Sarato la télévision, bino ba ebozo libakwa kolanda biso na ngambo Top Media télévision. C'est un message où Nazan a besoin na profiter pena lancé par Bandeko na biso nyonso to sala na bango mosala o moko. Donc faisons très attention na makambo tozo ko sala. Regardons à la télé, on vient pour faire quoi? Toyaka ko sala nini à la télé, toyaka ko pesa nini. Et puis moi, à ce que je sache, et pas baninga concurrence à la loyale. S'il vous plaît, derrière la caméra, il y a la musique et Zobima. Je sais pas, ça va déranger là. Donc voilà. Naïbi que concurrence à la loyale. Entre nous, concurrence à la loyale. Tout ce qui se passe à la télé, éthique à la télévision. Et ceux qui, au salaire la télévision, éthique à la télévision. Après la télévision, la vie continue. Mais chercher à toucher tina ba vie privée personnellement na sepela kanangote et puis ça craint. Vous aussi, vous êtes encore na lignée oyo. Bozana nous na lignée oyo. Que non yakobano kota na ba vie privée abatu na ba clash, vous devez arrêter parce que c'est pas tout le monde qui supporte ba lobele mabe ba clasher sur yi. Voilà aujourd'hui les résultats. Mais je suis très heureux. Hier, c'était Saratola qui avait dit Niet à se mettre les sous-soutés à Tchekitinaye pour abano clasher sur une personne. Ataba fini maman net atanaye à Koya ko clasher les montoutés. Aujourd'hui, éléphant de la presse a sali sous preuve. Il y a maturité, il y a conscience, il y a conduite, il y a malamo par rapport, il y a makambo nyon so bakutani na yango parce que ezo sala très mal. Je suis là, nazo mona ndeko nanga ndenge nini azo konyo kwama. Ndenge nini ndenge nini aza mal à l'aise même ndenge afandi na kiti wana. Il y a des parties où yanzoto na sincèrement je n'ai pas supporté ya kotala ngo pour na respect ya ba maman. Je peux pas aller ti ba côté kuna ba place ba boake lié et ça ce sont des points sensibles yanzoto. Et moi je me pose des questions, quand vous faites ça à la fin vous allez gagner quoi? Éléphant de la presse. Jusque là Nathan Oignon sur yo sali na YouTube.
qu'est-ce que tu as bénéficié par rapport à Moussala au Saliti Lelo Oya Kozwa résultat ya maladie aux anango nzoto? Bénéficier à la salaire la mission à fin du mois. Na ba nous autres boire en année ba tinde la mission bon na la Chine ne ba son la mission voilà. Merci toluka totikayo. Toluka totikayo bon de livre akoluka moyen acha caméra na ngambu na yo pour oluka moyen opesa le message important pour na bandeko bazolanda yo. Pour la communauté nyonso diaspora ya Congo ba frère na biso ba sœur na biso oyo bazana poto ba serviteur de Dieu o ba kozwa libaku ya kolanda yo ba meka ko comprendre quelque chose et na oyo eza mutuya par rapport ya appel na yo o biso to kititi na résidence a wabiseka boni yo fandaka. Bon non c'est nga bandeko basonga na prière mingi prière. Donc pour changer bien dans ma bonne délai pour s'embêter dans ngai nzambe na bino sunga ngai et pas été na bino na nite bande mona ba chroniqueur to sambela nzambe azali tina telemi boye nzambe azali soki nzambe azali était passe donc je vous dis passe na bato boye otana ngai ba moni état onana donc vraiment sunga ngai na prière physique, finance, nani en so donc nzamba mona bino nzamba prophète comme Paul Dominique ozangate na pambola bino. Voilà, est-ce que aujourd'hui ozo bangate cette question j'allais même donc oublier. Et en plus la fille azo benganga trop na tuna question puis au kobaksana oyo za nangwana. Ozo bangate que aujourd'hui ndeko no mosi otangi kombwana oyo olaxi na ba capture et tout apporter yo plainte na justice pour que ça mbayo na ye ngakutu sokutu et comme il m'a plainte kunde sanga so bien makasi parce que mes parents sont là baebi partout qui ne batanga kombwana et en plus na avocat nanga Léa Milk dans Léa Milk mbote na bisiko za avocat nanga yoana yekuta ebsanga mama to qui na procédure il y a la police qui a porté plainte. Il y a un beau yara c'était malin imbécile nango. Mais si on peut asali bon à aider tout bien pour na ba preuve na ba appel na ye ndenga menasanga ndenga benga nga j'ai ça. Les tu na buta benga 4 appels après mission. Yo so yoka tena komona nga na olexao. Lobika live ezo le kawana. Oui. Non kuna benga pe to la na ebisa sara. Abengi nga suna numéro RTL. Eza 097. Abengi na ngango. Abenga l'appel WhatsApp na mbi tabenga normal. Azo gazenga kaka. Donc voilà, soit ça la bonne et ça n'a bien. Oh, on a ba preuve, on a un avocat. On a déjà bien blindé. On soit l'into qui na l'état, on a pas on a battu boy sanga. Ngamo na funde mo nga plainte. Ngamo na zola nga battu bazoli nga avocat. Donc bato ba rotana nga ba moni non trop c'est trop. Maman fait c'est la peau. Angelica Madeleine a kufa, madame que je salue, Mara kufa na pese moto na pese kazali. Biso tout lembo Angelica Madeleine. OK. Donc biso to yeba ki madame Angelica zaki tara to benga madame. Donc azali bena mécène. Donc aya ka pesa biso mbongo nga to kena kolande ti na nini na komuna kisasa kuna. To ke kolembo ya madame Angelica Madeleine. Madeleine a kufa lelo batu bayebi boyebi pe akufi na nini ba verso mebele. Et mebele yango nga mona na YouTube on a pese là. OK. Donc yango vraiment na sengi Sarah to la ba pardon 1000 fois pour na les katement pe azali na tenter. Donc on est salé bon. Voilà, aujourd'hui pardon mais ba confrère monsieur so babaza si ma caméra kuna ba ngope fo baba leka mais ouais voilà naza besoin to kabwana yonanga awa. S'il faut demander pardon à une personne ou à deux personnes. Na mabe oignon so peut-être yo sala. Est-ce que d'abord ozo reconnaître que pe o sala pe ba mabe mo boy na YouTube. Bah c'est nga nzambe pardon. Bah c'est nga nzambe pardon. Attends le prophète episode prophète qu'on est pour le Dominique non c'est pardon. Et non c'est nga nzambe wa pesa nga pe ma wa so batelanga na malade o tanzo lamuka. Donc na bona kimbinga nga fo ba sokolanga
talaka mama na nga bongo sakoli mama na nzoto na nga asokola ngai na be facilité mpona kosokola mpo naza mpenza monene lofo asokola nga nika nga apakola nga mafuta eza vraiment mpasi donc eloko na regrete kaka eza naosala so mosala na nga te nafai na ndako nasungaka famille nasungaka libota fona nga mofu nafuta ndako mama na nga esika fona nafuta ndako donc nga nakipaka na famille na nga en tout cas nazosouffrir na nyonso. Voilà, ososouffrir na nyonso. C'est hier qui blessé na ba propos na yo. Parce que aujourd'hui, je pense que vous avez compris, elle a bien dit Asuki. À côté kala ça sous bibilo côté. Azonga sous vie on a simate. Donc à partir ya awa à continuer vie sous une nouvelle vie au et zo banda pona concert na biso. Mais batu oyo o blessa ki lobi wana. Oh, peut-être est-il lopé et cause la moi 2-3 personnes ba cause la nakanda na yo. À travers cette émission, ba koki ko comprendre ni le. J'ai pas compris question à comprendre. Batu oh peut-être yo blessa qui à travers maloba mo boy à la télé, message mo boy donc le kaki et ça là qui bango bien té à travers émission. Tes business na YouTube to blessa na nga. Ngabe finga ngande ti fifet maya ba finga nga ko banda décembre ti mars. Afinga nga mabe afinga nga mabe même dans ma message à communiquer afinga nga mabe do ata mutu nyo do mutu nyo na lakise ka message nande na komi ba sanga yem tabwaki eza yi donc nane le rosenga pardon te ba singa nga nzambe pardon. Non, je pas dit pardon, juste un mot par rapport à moi parce que au tikino déjà babilo quoi tout la blessé na komba nzambe konde a excusez nga pas pardon mais a excusez nga donc voilà. Voilà, merci. Toko kabwana awa message na suka ou bien na des annoncés photo kabwana yonanga. Donc merci beaucoup na bato to soutenir nga na appel. Soutien à la prière, Sarah tout la merci. La jour qu'on a sonné. Donc tout la peine la jour qu'on a sonné. Et puis quand on est na kenda na yo donc olimbisi ya. Yvette pe ozo ke sonné. Yvette kalombo mutu. Doye mutu bena ba kwetu. Masha mamu meno donc ya biso penza donc merci na BBC Lukamba Banque Suisse. Donc merci na mère Eve ba solution, merci na Kumo Pap. Merci na Henri Blaise Makenge Levia ba petit. Merci na BDPC na ya uli PC na Paris wana. Donc merci na Dekari Bashia Mobala Sango donc merci na Sarah Kabola Splendide. Donc merci na yo. Merci. Voilà, merci mesdames et messieurs les abonnés. Il y a Top Media Télévision, Bayenio Sobolandaka émission Nangambu ya Saratola Awande Tosuki Nande Konabiso éléphant de la presse. J'en profite pour nous allons mettre votre numéro, il n'y a pas un problème. J'en profite pour dire un grand merci à ma maman. Oui, je voulais te dire. OK. Mon batunos na blessa, et batunos oyo msusu. Atosungete afinga batu ça wete. Olimbisi nzambe nde aleki nyonso. Voilà. Nzambe nde aleki nyonso. Voilà, nzambe mokonzi. Bandeko no o batikali na clash okopesa un message nini? Te mutu mosusu okopesa conseil ba ayeso ofinga nga. Ah OK. Donc voilà, taka na so mutu munene na ba maladie faute. Merci beaucoup. Voilà, je vous confirme que ndeko na biso azonio kwama. Azonio kwama, même moi on a fandi na ye awa et zo salanga pasi. Même nga na fandi na ye awa et zo salanga pasi. Babilo misumu eto chango na vidéo ezalité parce que so peto chango risque YouTube ako katanga ako bloquenga bako créer nga ba problème mo boy. Alors ezali vraiment kitoko côté. Ils ont vraiment quitté côté. Pour l'amour de Dieu, vous qui avez le temps, il y a qu'à prier. Vous qui avez un bon cœur pour nous aider, elle est là, elle a besoin de vos soutiens. J'en profite pour dire un grand merci na ba orientation oyo ba maman ba tchana banzela na ngai maman Zozo la femme de papa Noé Mabakala Nzinga. Merci beaucoup maman. Je resterai comme ça comme la kisanga déjà nzela wana maman Deborah Lubanda qui leur mère à Calgary. Merci beaucoup maman. Maman Bijou Ketani, merci maman. Naebi ete pembe nabino buzoba ekozalate salite ekozalate nene weche depuis quelque part Fifi wechi la star Kim Kimura double K Lisette Kuluma tata mwasi bana nanga. Merci beaucoup pour na passage conseil nabino
bino ba nyonso bokolanda biso na bisika ezwami bino nzambe azala na bino. Eliane Kazimoto, bon délivre. Et puis pour finir, nakanisi Blandine Tatala, nzambe azala na bino. Saratola, tokutana, toki déjà stade de martyr na stand kuna, tout le sa inauguration. Allez, merci.